reconnaissance wana ya fali ya ndenge azawana pe number za parmi bato ba conseiller fali alongwa quartier latin donc bon lelo akoma fali ndi akomi travailler neto komi ndenge nini mambo sala oyo esika papa mazali bo bomeli suna makasi la fierté na ye mais tozo sa fierté fali te biso dans la mujika Yoma ute koloba awa fali poupa par rapport à makambo azo sala à se maintenir dans le même niveau na ba papa Wemba. C'est parce qu'il a fourni des efforts. Mais maintenant Bendoson, qu'est-ce qu'il a fait de grave na kati ya Viva la Musica oyo et pesa makambo olelo yo kangamai. Pendant que notre dadi bola yo beta ba guitare ya makaso beta ba partition binene. Olelo o kende pas faire, o kende pas héritier, o kende pas inafilé ba baza ebele ba musicien au baza actuel. Yo zo lingo zonga kaka na kala. Qu'est-ce wata tuzagene kuna na Turquie ntango ya kobeta kuna na mataki na compagnie na prestaki pe moi mkito ala na Jos to mataki podium zela mona Jos dena na niveau Turquie wata ayebinga bien wata za mutu nanga wata anozanga te bandula ve beaucoup soka ye wana via anozanga te kotikela wata miko to sapela wata héritier wata na bazalia amati apesi miko wata ko ya pemela ngala to ya bolandeni awebisanga binote bobetanga Eliane ngala za dia titulaire na poste na obetela ye na accompagner banini temps normal aussi ça peut wana le wazane pe babinga boss live awolonga pe wana okebongote asoli mo lo mo wana za bien fait n'a jamais été perdu quoi d'abord moi nanga mo waza pas wata travailler on a beta solo Akim solo. Ouais, tout ça na bendo, tout travail na bendo son quoi. 7 ans, vous avez eu à parcourir, passer vos temps là-bas en Turquie, c'était quoi? Ok, n'est-ce ça là-bas faire pour Turquie qu'on a battu Rabilamba. Pourquoi 7 ans en Turquie? Bon, zaki pour l'angeza lieu de refuge quoi. Que c'est ngafuna na temps via daye, zaki na Lubumbashi via daye na yeki na assisté na obsèque à vie et c'est ngai pas na vendre sous de bon. Il a créé lieu de refuge mobwe. Mais kuna pe na vendre ki ezaki monde roté, ezala mboka Rabilamba. Mais biso tu as ba commerçant un saut rose ba commerçant to teka ndeka musique donc na teka musique kuna na saki orchestre nanga na montaki orchestre nanga na kombo ya collège des beaux garçons de l'Istanbul en tout cas na kanga imboka pour ve beaucoup les mots na mikila bino ta bakabola banzembo na chéri OK ba partager banzembo ni yeko sa que note chéri titulaire nga doublé OK. Il y a Obeta solo, et mon ami solo, et mon qui accompagnement, tout ça en cheval, quoi, n'est-ce pas? Ok. N'est qu'au dans le mouvement, à partir de la maman, Makika, même jour, Babengi Abiaka, Kene, quand Kene a parlé, vous avez la main, le maman beaucoup tamaki. Nimba, mon peuple, Koloa, na Kota Pem, tu as maman Maki, de travailler, une semaine, et la nuit, maman, tu bimi banda. Ok. Au sein du groupe de Papa Wemba, Dadi Bola a enregistré combien d'albums? Abeta combien d'albums? Nakati ya Viva la Musica. Nabeti album à la une. Naeko beta album à Kakayo. Nabeti album à Somotro. OK. Nabeti Bazonkion. Ouais presque album, mais nabeta 6 albums na Viva la Musica. Ok, d'abord 6 albums, après le succès Otoebaki, au Salaki, n'a album, qu'est-ce que Dadi Bola garde comme étant un bon souvenir? Naba Evre Makasi Oya Pesaki. D'abord, souvenir nanga Makasi Zanon qui noté, na utaki dans le néant, au Baye Bagité, de l'eau Pamba quoi. Ça dit que guitariste na libayaka, nanzela zo leka sans valeur. Ok. Vous comprenez? Mais les lots, si vous avez Dadi Bola au soir l'équipe, tout le monde a l'accent. Merci très chers fidèles abonnés de vous savoir nombreux sur votre chaîne Solo la Vérité. Moi, votre humble serviteur Jordan Lubakou, je suis toujours là pour vous donner le meilleur comme l'information exige l'actualité. Et voilà, je suis toujours là pour vous donner l'information. Et aujourd'hui, moi avec mon équipe, toute mon équipe de Solo la Vérité, Kinshasa, nous avons penché notre aiguille côté Viva la Musica. Nous le savons bien quand on parle de Viva la Musica, on voit directement celui qu'on appelle le Papa Wemba qui nous a quitté, une grande légende. Je le dis vraiment à haute voix, une grande légende, Papa Wemba, qui nous a donné des très beaux morceaux, des très belles chansons, des très belles mélodies, des très beaux textes. Et voilà, j'ai choisi l'un des grands guitaristes qui évolue au sein de Viva la Musica. En tout cas, là où vous êtes, vous aimerez savoir de qui est son nom, Dadi Bola. Banaki Nibo Fungola Mote Maboyamba Dadi Bola. Ça fait longtemps, Oyo, Alikara vraiment té nakati, il y a la télévision, Alikara vraiment té. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Dadi Bola, Oya Binisa Biso, à Binisa Biso, on a l'album Minen. Ensemble avec vous, chers fidèles abonnés, pour développer, on va parler de
l'artiste et l'artiste va nous donner son programme. Avant d'intégrer mon invité, je remercie premièrement le numéro 1 de cette chaîne, Migeni Mapapa Ngeli. Merci pour cette opportunité, la confiance aux OP Sangaï. Merci à toi, Gertin Imbattable, le grand réalisateur aux OP Sabiso, vraiment, vous avez une belle image. Et ici, le lieu où nous nous retrouvons, Tozanakati, il y a espace TikTok, Namapela Narai. Vous qui aimeriez vraiment passer des bons moments de détente, en tout cas, n'hésitez pas de faire vraiment un tour ici. Merci à toi, 2F, DF, Didi, Business, Full. En tout cas, Bambotena, où vous vous trouvez. Ensemble avec vous, chers fidèles abonnés, nous allons dire bonjour à Dadi Bola. Bonjour, Jordan Lubaku. Dors pas la nuit. Dadi Bola. Aboya Tongotana. Bonne santé. Non, santé pépélé, Nangolo. Nangolo, Nzambé, ça va, ça va. Merci beaucoup, il n'y a rien à parler parce que tout le monde est déjà santé. Micro non tenir toujours bien. Oh ouais, tout ça. Ouais, Laurent Lobezati, Dadi Bola, qu'est-ce que tu es devenu? Ça fait longtemps. Tout ça battu Dadi Bola, après Papa Wemba, Dadi Bola, Akominini, Azo Salani, Azawapi, Bativité les Anini. Merci pour la parole. Dadi Bola, Yeyo, Azagite. D'abord, on a Azagite. Vous allez où? En Turquie, dans la ville à Istanbul. Na vendu pendant 7 ans. Na oumeli pendant 7 ans. Il y a un monument de disparition, tout le monde en était. Mais Dadi Bola déjà dans ma belle. Dadi Bola dans ma belle déjà, à l'engagement na Bendoson. Ouais, tout ça na Bendo, tout travail na Bendoson quoi. Ok. Na Bendoson, puisque 7 ans, vous avez eu à parcourir, à passer vos temps là-bas en Turquie, c'était quoi? Ok, n'est-ce que ça là-bas faire pour Turquie qu'on a battu Rabilamba. Ok, n'est-ce que Bilamba qu'on ça là-bas faire, tout que n'est-ce la musique ou enregistrer un album ou nini, ok, n'est-ce que la famille. Expliquez-nous pourquoi 7 ans en Turquie. Bon, ça qui pour l'engagement lié de refuge quoi. Et c'est qu'il faut na temps via Daé, na Lubumbashi via Daé, na Yeki, na assisté na obsèque à vie. Et c'est qu'il pas na vendre sous de bon, na créé na préféré qui na créé lié de refuge mobile, vise dans la Turquie, na Istanbul na vendre qui. Mais qu'on appelle na vendre qui, et ça qui monde à côté, et ça na mboka bilamba. Mais biso tu as ba commerçant un saut rose ba commerçant tu te la musique donc na teka musique kuna na saki orchestre nanga na montage orchestre nanga na kombo ya collège des beaux garçons de l'Istanbul. En tout cas na kanga imboka pour Turquie na Istanbul les a place mo beauté ba rocha ba musique belé kuna za ming ba l'esprit ba musulman hein ba esprit ba musulman nzambala ba mosquée en tout cas na kena kuta mboka za roi désert quoi. Donc il y avait pas la musique quoi. Donc tant qu'on a commis et c'est ngapela noté ngapela s'imposer parce que moi na l'incours quoi. Donc moi na l'incours bien formé na molokai chez Papa Wemba le c'est ngapela s'imposer. En tout cas na s'imposer qui na montagne groupe nanga baba et comment il va leader nous surtout baroya bina filé ayaki ataki accompagner na mouvement nanga. Oh, yo au salaki na roloba au salaki au créé qui le rôle orchestre d'accompagnement. Non, pas tellement accompagnement. Biso za blo surtout betara. Mais ce qui était que mutumo boya c'est pas bien ça. Ni leader mo boye aya kuna a professeur zo biso aya asoli na ngai na bureau na tout son producteur ni leader apesi biso ba répertoire auto travailler tant roya pour beta to préparer en autant oya tout ça les répétitions à quelques jours après cela to prester na ye. OK, donc nakolo ba orchestre na yo et comment qui comme étant groupe d'accompagnement et ba musicien voilà bazana ba musicien te voilà ba leader bazana difficulté à voyager na ba orchestre bazana pour sa fois que beta par exemple na Istanbul donc bazana pour na sunga bon OK na sunga ki bango za bina filé ezana nono Fuji ezana Christian Le Mayaki to beta sous na nani na Tade de Motikila yaki ba concept tout ça qui ba comédie ça comme Hans Luzolo ba yaki donc tu vas tout accompagner PG de JDT mais malheureusement ba on balé na karma pas et tomba ba période ba Covid ndé makambo simba été. Merci beaucoup. J'espère que non aux clair na biso aux solo la vérité. Ici nous ne parlons que de la vérité. Dadi Bola, un grand guitariste au Bisoto Yebi. D'abord avant d'arriver à ma question, au sein du groupe de Papa Wemba, Dadi Bola a enregistré combien d'albums? Abeta combien d'albums? Nakati ya Viva la Musica. Nabeti album à la une. Nabeta album à Kakayo. Nabeti album à Somotro. Nabeti Bazonkion. Ouais presque album, mais nabeta 6 albums na Viva la Musica. Ok, d'abord 6 albums, après le succès Otoebaki, au Salaki, n'a album, qu'est-ce que Dadi Bola garde comme étant un bon souvenir? N'a pas Evre Makasi Oya Pesaki. D'abord, souvenir, n'a Makasi Zanon qui noté, n'a outaki dans le néant, au Baye Bagité, de l'Europamba quoi.
ça dit que guitariste na libaya kaka na nzela zo leka sans valeur. Vous comprenez? Mais les lots tu vois Daddy Ball là so aleki tout le monde là ça musapi wana yona Daddy Ball. Donc quand à moi dans ko yebana boye ko garder succès na ngai donc Moussa na ngai et minga na ba place autour senga na kende. Donc le reste nzambe na yebi. Merci beaucoup Daddy Ball, parlez-nous de ton intégration et pas Papa Wemba et les kakindenge nini directement de Tchangou Matongé et pas Papa Wemba. Comment ça s'est passé? Qui t'a intéressé? Yomoko ou bien ba benga ki ou bien Papa Wemba nem taki ko découvrir? Non, ce qui n'a ko banda plus loin naza muto yo mutaforma na guitare za Ramazani. Ramazani, ouais, vive la musique. Ouais, bon, bah, côté na biso côté Massina. Tout travail na ye à Formanga, mais tant qu'il a vive la musique. Tant qu'il a longa Massina ke ba commune à Likolo. A no kota Shockstar. Après Shockstar, nouvelle critique Salamaka. Ba kende voyage à L apostrophe na Mikili. Kozonga na bango, na mona ginote maître déjà azuma moi lokolo. Na ro lukae po ngap na sima na ngap na sanini na kota mouvement. Na kenda ko lukae to mona na ye. To mona na ye to sola na ye sanga yaka maradi na répétition. Na comment maradi na quelle année? Mais vers on les ex quoi ba 97 hein. Ouais ba 97. Avant na ko intégrer on na yebo. Na bandi non plus loin pour vérité ba bomba on peut rater. Tout à fait. Vous êtes sur la vérité. Voilà. Tant que ça li noté na ye maradi wana obi grand mouvement et outi mikili impact wana pour na kokota la porte moloka na fozala. Na monika ba annoncer que noté tous na pour ça ba guitariste ba ça tester. Ma guitariste ba ça tester ngadi ana yaki déjà. Na komba comme ça kombo na komisi kombo et ça li ba kumbenga bato babimbe kombo na ngana koti na kena ngamo. Na koti na kei wana ba et comme tout na ngana mata basanga kanai na bo wana benga ngo kanai. Basalo kanai. Ouais wana mona ngo kanai pour ba pesa nga guitare eza singate sangle ate. Ba ben en sangle. Sangle ba. O même ça biso guitare singane zate ba longoli yango. Na beta guitare na tshelo ko na genou boye na tsheka na bormo wana. Wana Papa Wemba ye moko pas. Wana via zate. Azate donc. Wana ba mission na mission. Wana via kaza na akene ya tika na pona mikili. Et ça qui na beta guitare partie na mbasepela partie obika kinde kenda. Ba comprendre penate. Ni na longo langa wana ba elanga mbala musique. Wana siko tant dans ça test jour dans ça test liboswana des jours yo pe ngota na sala test à côté à mouvement. Wana na sala test. Mogata na. Il y a côté mouvement par rapport à ma aza cousin na ye donc camarade azaki déjà pion déjà ba ponaki déjà pour côté. Vous comprenez? Ils arabongo, ba grand mouvement à l'arabongo to tuna na yo te andeni. Masana kimi ya comparateur à kimi. Côté na to comment ta comparateur mo boete rosate. Avant toi annoncer na TV. Vous comprenez? Bah annonce nous soyons à la TV on les a annonce mais quelque part si mutu soyons les l'homme ça la déjà en coulisses. Mutu soyons en coulisses ça a préparé les toyoki tout CP na mais toi annoncer peut-être Ndiami balé le roi hier sanini à Roya. Vous comprenez? Ndé bazwa masa kota. Ngapela kenda nga bana vina nga wa guitare banini na esa voyage akikwiti na longo kikwiti. Wana Papa Wemba zaka na déplacement. Wana ba na tika da na bango na zwa te na tika bango déjà. Ndé na kenda nga. Na kena ngati na yo sa voyage moi écoute na 99 na ke wana mutomema biso to beti bandule mais ekeka na tika na te escroquerie escroquer biso to tika kuna musique ebeta na musika siko na yoka pondération 8 na salue masala ngai tout sembako pondération 8 o ya volcan pondération 8 ya Blaise Bula na ki note masala ngai mo beta solo kuna tout sembako na salue place za na mikili tout sembako babwaki motema ebeta na pefuna kota masa ko bima meneni ngai na kangamba kota bakikwiti koto na se forçati na bima kini na kini na bandi ba travail na ngana tambour to travail na tambour wana pendant tambour o ya Titi le Valois ouais ba ko zwanga na ke to travail na pendant 3 mois na 3 mois to travail na bango et au sala que noté vivre ne ba kendaki Côte d'Ivoire ba ben de son Ramazani Christian Nzenze balongwe balongo orchestre siko déjà batuna ni pe kuna ndenge nini guitariste était ngani apokadero na mogata nde balobaki note tozana guitariste mo kota secteur banini bon atne ba ikini mogata on ba yebisi Papa Wemba ba yebisi batosha baso tosola on a papa te na ba musicien entre nous ba yebisi muta ba yebo un bonjour na mulga mogata na pala elukanga non bola ya ndeni ke note ba ya balongwe yo futo ke no mouvement travail banzembo
L'accompagnement. Travailler banzembo na accompagnement. OK. Na travailler nzembo banzembo bakako korobo jour à tester tout qui peut tester. Bazaki na réunion, bakati na réunion. Basa si on teste, on va tester. To bandi test. Bazina ba bandi na 5 claveristes. Donc on a excusez, oza déjà en assurance parce que Thierry Mogratana aza pangino ya mabele ndé accompagner na kati ya mouvement. Assurance ya liboso ndé mutoyer na yo. Mais défendre pe muto amemi yo. OK. Vous comprenez? Ba roya na yo. Isimbité. C'est ça. Vous comprenez? Donc travailler na no biloko non, ça peut faire à Moutamemi. Et j'ai combien de temps pour notre travail biloko wana une semaine hein. OK. Ouais, une semaine déjà. Na travaillé à une affaire. Bayoka guitariste c'était na des chants. OK. Ba compagnie d'ailleurs au toko za nae. Oh déjà toké nae. Test ça mi tourne na pe na mati wana na beti ka kokoro bu accompagnement et celle qui va au tala babi ah mais yo ndiko beta solo. Ngabi oui na beta solo. Ba bizwa guitare na beta solo na bité. Nga travailler banzembo te na solo et à vivre na batanze moment te. Ba bizwa ka guitare beta ta biloko mo ya yo mo kaka. C'est improvisation kaka. Voilà, c'est ça. Ta moi c'est ben numéro boy. Vraiment na beta c'est ben hein, c'est ben noti le na ba on souti. Oh, ouais. Et là mo beta au bossa na. En tout cas, ezaka jour na foko tati. OK. Beta guitare, c'est ben la beta et ça que pauvre Al Pacino comme ko boaka. Baba fioti ba ko bala libanda ba ko ti ba ko mo bina. Et créez-moi le mouvement bien c'est côté à Makassi. Ouais. OK. Et créez-moi le mot. Ah, bandia sous, la biti sous le sous. Bah moi colonel Jagger quand tu es na porte. Colonel Jagger azalena. Yaza ami ya papa. OK. Abengi ngabo. Na yemba moti wana porte koto na bureau. Afongoli kae. OK. Comment on vendu la commission venant mamangoto. C'est ça. Au maintenant libanda comme ça. To benga bino. Tout ça en réunion. OK. Ndé babenga ici fait beaucoup la pleine réunion non. Et les guinéens ni notre savoir toujours clavieriste moi on a guitariste moi guitariste on a avec accompagnement pe na solo. Donc pendant ma prestation no wana papa za la guitare. Eh papa za poto. OK. Papa va sur la ligne de téléphone. Après va ibise notre savoir guitariste on a veut beaucoup les mots na mikila bi notre bakabola banzembo na Thierry. OK. Ba partager banzembo. Ni yego ça que notre Thierry titulaire nga doublé. OK. Il y a Obeta solo, et mon ami solo, et mon aki accompagnement, tout ça en cheval, quoi, n'est-ce pas? OK. N'est qu'au dans le mouvement, à partir de la peine, Makika, même jour, Babengi Wabiaka, Kene, quand Kene a parlé, Zabilamba, Noyaka, le maman beaucoup tamaki. Nimba, mon peu, Koloab, na Kota Pem, tu as maman Maki, de travailler, Baba, une semaine, il a mis maman to bimi banda. OK. Donc, rep et bandi, après, vers le bagnotaire, beaucoup de ce que Maki a mené il y a un mois. Tout ce que Maki a un mois, na Bel Air. Nambinza. OK. C'est ça, Coco d'un mouvement. C'est ça, Coco d'un mouvement. Quand vous parlez dans tout ça, donc au Betty Lobby, là, Babengagi papa ou Mba colonel Jagger qui a été son ami, enregistré au papa ou Mazagi Libanda. Yemoro papa ayoka qui on n'est pas mon live c'était comment? Parce que tu vas ça qui est information. C'est une information aux autres na l'air aux hommes. Tant waye qui chasse ayekuta biso na Maki. Na Bel Air. OK. Aye na Maki, jour ayaki, abi a continuer à battre dans l'autre mois na sentir na yobikara. OK. Na salle où on travaille na salle, avec ça la conférence mon bout, tu as des bâtiments les gens vendra déjà wana. Et rep tu tu alimenter des pays tu travailler. OK. Atemi biso simba to mati dans le podium. OK. Yemo atemi usapso, abi na biso. Bossa la quoi que biso to ça spectateur quoi. OK. Bossa quoi biso to ça spectateur to ta bino. Ba vandi ce que liboso na biso to beta to ta bango. Ye ba vandi ba yo ka biso, ata l'orchestre ndeni est préparé. Ayo ki pe tourne nga pe na solo pe na solo na nzembo Latin Lover. Na beti pa yo ki note ça va. Tango esili wana ve to kaboni a fait ba beti biso maboko, ve akei. Et arrivé ici à Apokade ou Jean en Nobela. Vie à iso hotel à Poka na Maki, à Obela na chambre na ye. Ntamba mo atindi mettre benga ngana mogatana. OK. Abenga ngana mogatana to ye wana. To côté na chambre. Chambre papa wemba. Te chambre Apoka lali na mbetu. OK. Apoka lali na mbetu. Biso sikoyo to telemi. Biso telemi sikoyo tozo ka vendre dans loba. Abi wa la moni ne bozo beta ça va quoi. Mais cette fois-ci vous pouvez penangate quoi.
Ce qui vous prouver des mokili. Ouais, ça vive la musique. Nga tika ko jamais faux guitariste. OK. Na tika jamais ko faux guitariste. Atali ngabi, na yoki na moni doite na ça va. Ça va maintenant quoi. Donc c'est vivre la musique. Mais bon Ramazan ya lekia, bon bino bon ndenge nini a épaté mokili. Ba Rigo Star baleka, ba bongo ende baleka. Abali kotanga ba sien guitariste no so vivre wa makasi ba popo lipobo. Ba de mukusi atangi. Oh parce que comme tu on a bino quoi. Vous pouvez ngaite mais vous pouvez ndemo mokili. Bonne chance à vous. A sengisa ki moza gwana. Abimisi de parka mo rapesinga, parka mo rapesi chéri. Abi bonne chance à vous. Merci beaucoup puisque vous parlez de Papa Wemba, vous parlez de Viva la Musica et il y a une rumeur qui courait que Papa Wemba, Papa Wemba sera à la tête, il y a mort, il y a Al Pacino. Qu'est-ce que tu peux expliquer ou éclaircir les gens qui nous suivent maintenant? Oui, ça solo la vérité. Clé à liwa. Les Alamabo Nzambe. Hein? Amoni allié clé à liwa les Alamabo Nzambe. Le son Nzamba aboyi. Omoni to vivre boy. Mutu to azana destiné na ye. Azana fin na ye. Tout ce monde a début mais fin to éviter. Même sous fin na ye comme soufa ko ya makonanga. Dadi bola. Komboti. Ah allié. Non. Alpa tana ye kokaki pa kufa. Personnel, on a collègue nanga. Tana ye kokaki en tout cas. Merci beaucoup. Puisque au début de votre introduction, vous avez dit vous faisiez partie, vous collaborez ensemble avec Bendoson qui a fait une très belle prestation au cours des concerts de Fally Ipupa na Europe. Dadi Bola, Papa Wemba nous a quittés. Quelle est la position actuelle de Viva la Musica? Viva la oebi misio oebetisio album o lelo toyebi Papa Wemba d'ailleurs asali la oezali ba éloge makasi bana kin bo fongola motema bo yamba Dadi Bola. Mais aujourd'hui c'est comme si bon négligé ezalo ka lupang en famille hein, lupang en famille référence na biso mais bon négligé yango. Pourquoi? On néglige à parler. T'es bon négligé parler. T'es bon négligé. T'es bon négligé parler. De négligé. Mais maintenant vive la musique exacté. Ezara que non t'es bungi. Papa botaki ba nebele. OK. Papa botaki ba nebele. Mais na liwa papa azape na mwana o yas a préféré ki atika na loko. Soki maloba ya mowe wazaki mfumu. Soki yo kamite. Sort na sima nango ya arrive andeni. Maloba mowe azaki fumu so yo kamite c'est-à-dire kasi maloba mowe wa loba kit. Ko nyoso zaki ya koloba. Il y a une question qui me souffle dans la tête. Dadi Bola, un grand guitariste de notre pays. Le départ, il y a Papa Wemba, tu es Dadi Bola, bah, œuvre ça là. Mais c'est quoi ta motivation? Il y a penché toujours esprit nayo et pas Venabiso Bendoson. Le lot de Bendoson vraiment, à part la force de Fally Ipupa, l'apport, ne fallait à Bendier. A bimisi nakati ya calvaire a memie poto a kebeta biso moto bi poto ndenge zalawa mais ça profitairement parfum moi lamba. Aujourd'hui il y a des grands orchestres au bazoloka ba guitariste ya ba combo ton mona o ezali grand frère na yo, je sais pas si ton grand frère ou bien collègue camarade japonais a bukanate a kena directement pas héritier. Maintenant Dadi Bola eza nini pour kenate pas ferré et pas héritier bina filé ba Fally bazali. Pourquoi que quand ma Bendoson o okutu avenir exact, je peux dire comme ça. Ah OK ne luka ba orchestre mususu neti ba Fally ba ferré ba wata ngai obi bien grand guitariste. C'est bien. Merci. Ngai na bendo to number 1 to bandi masolo eza sikatea eza masolo akala. Eza masolo banda ta ba 2014 so na bosanité ba 2014 na Katanga. Eza da lo moto sinaki na biso. Tikanga mo pe na yaki na nga awa to eko ko fonctionner te pour vivre en vie pardon à Koufi ndi saki na snake 7 ans. Donc 7 ans na outil na rôle ko c'était. Na uti ndeli banda na ye mais kuya na ye ndi sikoyo number moninga o luka orchestre c'était Dadi Bola za combo yo bien hérité ko luka orchestre wata tozaki na ni na Turquie tamba ko beta kuna na mataki na compagnie na prestaki pe moi mukito ala na Jos to matai podium zela mona Jos dena na niveau Turquie wata ayebinga bien wata za mutu nanga
wata tanga vie beaucoup la envie bandu les obeta na niveau ya ville to robeta tout le monde la ville la planète J par exemple wata en nous engate bandu la vie beaucoup soka yewana vie à nous engate ko tikela wata miko on peut savoir donc ça pela wata héritier wata la bazalia amati apesi miko et wata ko yapeme nanga to ya bolandeni banzemu na banzemu ni robeta to ngala ko kele to na wata banzemu ni robeta ya websanga bote bobeta nga Eliane akopona ta mo desha mo ya kala to Eliane na is nani na mais à culpa par exemple ngala za dia titulaire na poste na obetela e na accompagner banini temps normal ya aussi ça peut wana le wazane pe babenga ke boss live a olonga pe wana ok bon te a soli mo lo mo wana ça va bien fait n'a jamais été perdu quoi donc vous comprenez na quoi pe ok kuna mais dans ce sens qui choté d'abord moi nanga mo waza pas wa travailler on a beta solo Hakim solo Hakim moment atike no bakwenda vutuka poto kwenda vutuka eza Hakim avako azo bakwenda vutuka dadi bola na kombo na yo excuser na kombo na yo na makambo sala okokanga mana bendo te conseiller te non yo sala mambo ezali ya relation pourquoi yo za grand guitariste actuellement il faut zonga image ya papa na ozonga déjà ozonga na bendo bon kozonga c'est tout dire mais kombo mo te ici la te biso beta ba œuvre ici la raté makila mogoso bazonki wana donc ici la raté ba œuvre ici la raté OK hein tozonga ça sko vogue wana na disco ya comeback oyo ka Dadi Bola yo ma ute koloba awa fali poupa par rapport ya makambo azo sala à se maintenir dans le même niveau na ba papa Wemba c'est parce qu'il a fourni des efforts mais maintenant Bendo Son qu'est-ce qu'il a fait de grave na kati ya Viva la musique oyo et pesa makambo olelo yo kangamai pendant que no Dadi Bola yo beta ba guitare ya makaso beta ba partition binene olelo o que n'est pas ferré o que n'est pas héritier o que n'est pas je ne sais pas moi bina filé ba baza ebele ba musicien o baza actuel yo zo lingo zonga kaka na kala na désert te désert te Bendo sa ma belé naza fan na Bendo te d'abord na bana souligner bien naza fan ya Bendo te na fan na merte vous comprenez na merde dans la carrière na sala parce que bango ba betaki na ba nouvelle écriture azana ba print digital ou atika banzembo loka ba Mylène banzembo loka ba souci banzembo loka ba il faut perso banzembo loka ba mamuka pinga ba chanson ezebele o a signer ba par rapport ba ene nanga mususu na kati ya mouvement de tozaki wana vous comprenez soka oganga lelo oganga na biloko osa sika na ba œuvre na yo eza koni OK vous comprenez aza jeune bobengo a misa sikate pardon aza o déjà aza na game te azui da game te ana game te azui da game non azui game na ni fallait fongole da makamba azui donc pour na fali na fongole yango na reconnaître yango no fallait fongole le bino bana viva la musique mutabimaka na sima moto mutazwaka na sima moto non bana viva la musique guerre ekena na quartier latin au lieu de l'attaque non bana quartier latin comment bana viva la mais bino boke cha mpepe et bozo ke ne ko die moni na kati ya ba guerre wana tu le ka kala wana ko bo santé ba relation za na se te ba relation za na se mais voilà si ko moni musique si ko o si ko le ki na musique te mais ko na kati ya relation na kati ya relation ba fali na number ba yebani kala OK na bandenge mususu fali nani number na wata ba yebani kala prévaner na relaxa kala tango fali dans le quartier latin ba ça featuring na number 1 wata ya maison mère ba ça featuring na number 1 reconnaissance wana ya fali ya ndenge za wana pe number za parmi bato ba conseiller fali ya longwa quartier latin vous comprenez lelo comme fali yebsanga na reconnaissance wana so azong sur la sincère ndia okomi travailler neto komi ndenge nini mambo sala oyo esika papa mazali bo bomeli suna makasi ya la fierté na ye mais tozo sa fierté fali te biso dans la mujika tozo inde soutien fali mais toi la mujika merci beaucoup c'était quoi ta motivation pour longa vivre la musique bon na longa vivre la musique c'est parce que tant pe koka qui déjà te biso zaki de koka qui pour ça pour qu'il ne pour ça la ni na suis satisfait na ba comportement monsieur bana koleka wana ya nani oui satisfait na te oui anga ezaki anga na mission mo te po Dadi Bola tia longo vivre la musique azata na moto moko te batika lobe bana na beba na moto moko te moto tout place azala yebi ke te makamba lobi akosite nazaki ni jaloux ya moto moko nazaki na keto ta ya likamba moto moko te ya yo yanga sona uti changu parce que Dadi Bola za mwana masina
na suna uti masina na changu na kebulo soki na kebulo mais makamsu les gars on est par rapport makamsu les gars bakala o esinga ki ozwa mtsozwa kite yango comment est-ce que komi kolongwa longwa on est ce ba cuisine interne na kolo bangote on est za makam na ngai na lenkuru. OK. Yanga na yemoko lenkuru azapete na kolo makambo pété quoi donc c'est ça. C'est ça relation ni obo garder actuellement yo na mama Amazon. Mère aza mère biso za bana père daya totika ndeka na mère. Donc relation egoza ya robe baté eza kitoko pe malamu elengi malgré bana na yena tomonalité mais na saluer na musika ma mère banda ozongi omoni mamati na koko mona mamate mais na porter na cœur mais na osa tout na mona ye alimbisanga par rapport à temps cause de maman oui ça là au longwa viva la musique qu'est-ce que tu peux dire mais maman nous ça na viva ten na longwa pona non ça parce que il peut na mot à dire dans quand il y a vivant té maman là na mot à dire té prouver beaucoup en vivant tant la bomoyi alinga goûter que nos mères Amazon à côté maramba orchestre en direct de Londres. Pourquoi ne pas citer celui qu'on appelle le Rombox Yannick Kini a apprécié l'homme à son époque Mikolo ça l'a vraiment bien ébélé maman Cynthia Omba maman honorable na pesi vraiment bamboti na aussi kozali toutes les personnes d'Adibola ba dédicace na yo et puis nous allons clôturer ouais ba big dédicace na nga d'abord na mère na nga mère Koba wa ça que les aboye donc ba fleur na ye na bois la tout le temps pour na tikara na ye biso to ara ba faire la père mère na ye timba na 1 à 2 retard timba na 1 à 2 retard élection timba na 1 à 2 retard et nous la noté la rave donc ça la la muka. OK. On parle mabuka na daya. So mabuka na seko za de. Mbote nanga na lufalu ko mama muzungu likamba société ali batate bureau. Zama Zagora. Na bosanité papili yanga. Na bosanité chanda bukasa wa yanga mo ami da France. Et Kezongi Didier Mbozama. Na vena nga Guillaume Vanganta Mabilele. Na masa nanga ami da France Matoné de Verchach. Sans oublier Papi Mokuta. Toké tozongi baleke belé tinombaka na musika babi bobozo mon général de Gaulle Lukusa o na bossa na raté Ardel toujours au mode et que ndabongo na musika na bossanité Arsène Mvunzi Jado Mafuta Papi Michigan na katanga na biye kalaté toujours wana bokoyamba tokomona na presque wana baleke belé na ba indien tout na Chine Chicago donc ba indien tout yabino yango wana tous era disque comeback kalaté zokoma pour savourer il opable makiese aussi si la villette oh papa belé bo mamba mukebo la villette t'es bon ba toi na na continue ça ah bon zalo ki maboka na continue na bo ça été maître IRSS Keita ngezinde pour opi bibo tutolo bate Dino Kamboko bien comme Samba venanga Luzongo le rassembleur et Mengongo Shango Chico Toke Chokoro Loulou Matoné de Tchatch, na bande les sous. Merci. Ne dors pas. Aboya Tongwetana. Chanda Bukasa, ami de France. Babi Bobozo, mon général. Zama Zagora, Kachiton Tsingi. Poropi et maître IRSS Ireniuma. Dino Gambogo, Luison Ngongo, Chokoro Loulou. Matoné de Verchach. Ilo Pablo, Makese, Papi Mokoba. Tous en a TikTok. Merci beaucoup. Très chers fidèles et abonnés, nous sommes presque à la fin. Merci à toi mon frère François Modia, le roi des Amunda, sous les grands caméramans en direct de Paris, na Pesibino Format Bambote. Quant à moi je vous dis au revoir, nous nous retrouvons au prochain numéro. Bye bye.